Bill Clinton animation na c'est le stand. Ça eloko ni na siko sali mbala mo va créer sur place. Yé mundele alobi yé muto sala dendo. Ça les gangi. Aye ebele na oya sala pona vie na biso. Le rôle la pire Roger Zokinde. A sali pire Roger grâce à Kepoto. Ngai na lingi pire Roger to kene na business class. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bonjour fidèles internautes, c'est votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur, le E, le M, le S. Carré Parfait émission socio-culturelle, EP Sakabino, information, ya sur Bozolanda biso na image pro de chaîne YouTube EP Sakabino, qualité, ya image, ya propre, ya son, ya goût, botala biso, tomitala, tobimi boni, tobimi ndengeni, tobimi soin, tobimi goût, beau sepeli. Pour commencer cette belle émission, salutations spéciales à toi, Luki Passport, balbozana posa ya bavan na confort, ozana posa, il y a convoiturage à Malonga, aux en pour ça, il y a passeport. Contactez Luki Passport pour rendre tous vos services agréables. Salutations spéciales à toi, passion sur Moukende de longues jambes. Malobi moi ça pembe kota ngona palente ngongero kota wapi vita kaluji tunelanga sango ya Bosco Badeka na pesi mbote papile boaz Télécom. Salutations à toi Cornélie Munongo 001. Salutations spéciales à toi. Salutations à Big Boss Papi Kaimbe na Lyon, le Big Boss. Salutations spéciales à toi Boyamdi Bolandi biso na Image Prod. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Image Pro, dans la fête de mariage, fête d'anniversaire, dans la pour ça votre balia qu'on a fait nous, contactez FB100 service pour rendre vos services agréables. Salutations aussi spéciales à Oxy de la République, mon frérot. Derrière la cam, Tozana Jordan Mizwa, Zoanga bien toujours, accompagné et assisté par le patron Bogos Fire Basket. Mesdames et demoiselles et messieurs, j'ai ce réel plaisir de recevoir pour vous
Roger que je salue. J'ai dit déjà bonjour, bonsoir Roger. Ouais, bonsoir mon frère. Bonsoir à tous les internautes branchés à ce net moment. Je sais que vous êtes très très nombreux en train de suivre ce très bel magazine. Donc, Roger Monamboka toujours là pour répondre aux questions. Il y a un journaliste à reposer. Donc, Natoni Bino Boton di Banso Bopesi, Misope Matoi Mabino Natina Bolandi Manaka, moi, mon Kromalelo, Wapi Penza, Moyambele Bino, Mopandi Sangwatalo, Monamboka, Roger Matalata Mabino, Mokomalelo, Nakoyanolo Mituna, Nyoso Bakotuna, Napote Boka Komanyo, la Pebo Sosolo, Mambi Matali Basango, Monamboka Werason, Polanite, Tobete Lonsotso, Nami Matali, Maïmaza Koleka, Molongo, Pe Maïma Kolobama, Mokomalelo, Monamboka Roger, Nakokoto Mozino toko kundola pot bino boka koeba maso mangoleka moi mokloma lelo natonyo botondi. Merci beaucoup Roger. Roger, osaka na radio, osaka na télé, osaka. Non, mais dans la télé, je sais, mais ta façon, tu sais, la façon que tu as parlé là, la façon na no copia na ni na levelio. Ah, te moni ba biso ba Roger, tozali bano tolanda ba modèle wa ba papa ekamba eyoleka. Ah, papa ekamba. Lobato yoka. Zaki une émission na mobi lobato yoka na télé Zaïre. Biso tolanda ba papa loka bolo wa bonza kwa. Bolo wa bonza kwa. Ngala na ba papa loka ba siama lisongo ba bolona. Wa lobaka tata mo konzi amboka na betambola tambola na ye. Siama lisongo wa bolona. Ngala na ba tolokola ba papa lisimo. Donc baza ba papa o ba ndakisa. Il y a information ya mboka la biso ba légende oyo ngana kopia bango so na sangisa bango kati nanga ebimisa siko Roger Mona Mboka. OK. Roger Mona Mboka ba tozo landa na émission na biso carré parfait. Ba bana posa ba yeba Roger ba yoka. Roger ba mona e pa Weranton. Siko bana oyo ya lelo bazota Roger ba yebi parcours Roger te bana posa ba yeba Roger zanani auta wapi akoma boye neni tia komia na poto. Merci Mona Mboka. Pour na ba ba yebite Roger zali Congolais naturalisé 100% congolais. Moi na Équateur mambenga pilipili bende. Donc on a botami pena na mboka na village na Équateur na village Baringa bana bwilinga nyo surtout na pesi mnombote d'ailleurs tozala matanga munene toti ko kufisa ya Marie-Jeanne Bokanga mère doublée. Donc biso tout tozala matanga tozolela ye. Na botami na Équateur na koli na Kinshasa na Lemba. Moi, na Lemba. Donc, première commune, na vana Kinshasa, c'est Lemba. Na venu Kao à numéro 100, je crois. Numéro D. Oui. Na venu Kao à numéro D. Na bani kotanga na complexe scolaire d'Ibasana. Toujours na venu Kao. Na Kao à Kaka. Voilà. Na Palin. Voilà, t'as mona qui veut na ya Willy Chang, l'ami personnel du boss. Ya Willy Chang. Voilà, tu raisonnes qui m'a embellé na Lemba. Après, kolonga Lemba, tu vois, il Massina. Ok. Tu bandi au tambola ba Massina. Tu bandi bosso na Massina sans fil. Avenue on a vendu en avenue Ndelo. Ils ba architecte de leur amana. Tu vois, on a venu abattoir. Na Massina ka. Na Massina ka wana na Massina sans fil ba na abattoir na pesi nombote. Na avenue Ndelo ce na yiko ba ya ma mari. Obi ya ma mari. Ni nani wana. Moi c'est na ya bokonzi ale ikolo. Nga koma bele ya pamba l'enfondo ya nini na sala Yama Marie bino boyo yeba ser Marie Misamu nga na yeba ka Yama Marie. Ah ben bo vanda ne aveni moko to vanda ne to kanga mapango. Oh là là. Ya wa no vanda na permanence na église et pas pasteur Jean-Noël Fwamba. Ah ben no vanda na permanence. Ah ben no vanda permanence. Ah bon? Donc, na église, yé penya akiba mosala nzamba solo po, nga na yeba ye jeune fille avant dans la permanence. Aye ma na église, ne zabna, nzambe na nga yo, nzambe ye, Yama Marie. Ah bon? Comment est la sœur Marie Misamu wana zwa isima? Te, comment est Marie Ngolo? Marie Ngolo. Ngolo. Ok. Misamu Ngolo, comment est ngwana za a changer kombote. Mais biso to no bengi Yama Marie. D'accord. Ya na biso penza ya Palin. To vandi na Massina na bandi ko prier pe na église wana comme zoki manga megoya et pas pasteur Jean-Noël Fwamba. To logo wana to ko kende na veni mon côté ya hôpital ya Roi Baudouin kana Massina. To vanda pe ba côté wana après ko longwana to ke ki Mbanseki.
toke vana na Kimbanteke kota wenzangandu bana Kimbanteke joua na Château Rouge bana Kimbanteke ba yamba nge belé na sepele bango ba sepele fort bana Kimbanteke na longola utu linette na respect na bino na vana na avenue Zobia numéro 100 na Kimbanteke na ba famille Bonsange ba Bonsange nyonso ba Christian Bonsange ba Francis Bonsange ba Bibiche Bonsange ya Sylvie Bonsange bino tout ba mbote belé d'accord na vana na Zobia na tangi na complexe scolaire bitiki la bien passé toujours na Kimbanteke wana na wenzangandu kota ba joli bébé ouais kota ba ser na joli bébé moi na yembi afena bango yembi d'accord et sika za na ebika za pe na Panama na pese ba mbote joli bébé nga na yebi pe na joli bébé wana banda moi na yembi d'accord après kolongwa Kimbanteke toi yo kende mboka je crois mboka ouais village na biso est-ce que botama ah bozonga sukuna po utaki kuna oye après ozongi sukuna na uta kuna mwana muke bébé tango toye papa so azoki congé na musala azuske initiative ya komema bana nyonso tout bake mona mboka bake yeba mboka OK nda memaki biso vraiment mon défait papa na ebite comment na sepele na kumisa ye parce que to découvrir ki ba makamo boye kitoko. Ah bon? Oui. Bah toi qui m'a mboka mona mboka fo ba ki. Et toi tu étais là-bas et là on a exceptionnel par exemple on a Kinshasa bande ko se retrouver to ko retrouver en mboka. Na mboka na moi ki accueil ba mboka ba villageois ba yamba ki biso le to yaki. Gentillesse ba maman mboka ba papa mboka bazana ngo. Donc moni mboka na biso na mona ki bondeko. Donc e bandi banda na pointi kwa ba yonso ba baka bandeko. Ba benga na ka bandeko. Avenue Mobimba. Avenue Mobimba, ba famille Nyeka, ba famille Londolé, Adi Londolé, ndeko nangati. Via Adi na pese moto. Oui, na yebi papa bango papa Londolé très bien grand notable mboka na biso builinga. Adama ndeko nanga yo atia makelelo afinga wera. Nani comment nani? Wa yemba rapé là mo pas JB. Comment nani? Je sais pas, il me trouve bon vite. Azali bandi boy. Azali bandi boy ndeko nanga na ana Belgique na Liège, ba bisenga na Liège. Nani kombo na. Bon paiement. Bon paiement. Bon paiement, Bogis. Bogis oui. Voilà. Na PC vient na mbote vient Bogis na PC. Bana mboka moko. Ya finga wera. Oui, de mon arendenga loba makam na ebo. Wana engagé ka yi. To ke mboka parce que to kuti accueil chaleureux ya bande kwa mboka nde ba yamba biso. Elo na sepela nango na kota Zamba. Na kenda utika chasseur ba chasseur papa zo kia bomela biso ba nyama na kota fin Zamba. Na kenda omone sika nyama vandaka. Le mopo nyati nyoka nyoka au sauté. Après na kenda pe botoko bangala ba bi botoko za saison mobo ya mbisi. Ba bwaka mai bilo mobo na rivière et mbisi banda kufa yango moko. Botoko. Ah, et mbisi akufi a besoin faciliter aux ya rozwa bango ya mbisi do kufa ye moko papa ba to ba lokota ba lokola ba lokota ba kayu. Na mboka na mona ngo. Après siko na ye tokena pe bazamba ya kukata banzete donc to tambola pena na vie mboka. Ouais, tu as fait combien de temps ton bozonga ekona? Je fais 3 ans. 3 ans. Na mboka na tanga premier CEO, deuxième CEO, na troisième CEO na village. D'accord, après bozonga na Kinshasa. Toi ko zonga sko Kinshasa ngam tu na tchaka papa pression pour wenge kabonit. Tant wenge kaboni na 97 wana 97. Ya mwana? Oui. Nde bolobara. Et salike ngane na bando tcha papa pression papa to zonga po wenge tant wenge kaboni déjà kabola kibiso kia mitema. Donc na mboka ngana tanga na complexe scolaire au Kafo Numbola. Yora kombo au Kafa Onumbola. Au Kafa Onungola. Onumbola. Onumbola. Obe la kisini. La kisini. Kokaba ezako bombisa. Ah ouais. Donc zone éducation bane bandi d'abord quand na kombo école. Oui. Au Kafa Onumbola là kokaba ezako bombisa. Voilà, datanga na 3 ans. Après tozo Kinshasa. Tant tozo Kinshasa, toye njili toi qui njili ngana bandi na kolanda wenge depuis 1997. Bandi Olanda Wenge depuis 1997. Ouais, maison mère. D'accord. Tant comment Olanda maison mère. O comment tu kota na kati ndengeni. Bato bana posa ba yeba mondamba. Oui, la banda qui kolanda maison mère étant que fanatique hein. Donc la sympathisant surtout fanatique na yaka rap to banda kana M16. To banda na M16 na Kipwanza kota Kipwanza. To banda wana. Après to ya la Zamba playa. To yaka wana en tout cas lelo na koma mona bato bakoma osakana na ki fanatique
Échanger. Lelo ba doit vraiment blaguer na ki fanatisme. Ba vrai fan eza ba biso ba pire au jeu. Donc au long anda on a chaque jour ndem take na kayu. So na sisi classe na otika classe maman na leki. Au moins pour déjeuner te maman leki na la zamba. Toko tele mawana banda Pour rien. Pour rien. Rap exaté, concert exaté. L'aime super wenge dans le voyage. Mais pourquoi est-elle marana la zamba? Papa, biso to tel mal. Na mon on dirait bataille IDPS ba yiba biso, ba tricha biso, ba copia biso. Parlement debout. Parlement debout. On dirait ba tricha ba na maison mère. Pour biso ba kolo parlement debout. Na libanda la zamba, mon était 100 personnes. Ata 200 personnes. Mais bon, on solani. Tonton ngaba musicien. Tonton ngaba musicien. Les logis de tabima qui pembe. Eh ya yo mona te faire à l'attaque pantalon mo ki to quoi. Kabongo. Te Melia qui na chéri moko boye. O mona ki ngote. Te a Janinde. Lobi a Jania yembaki. Donc masona biso ya ngwana. Toko banda kotonga ba musicien banda lem susu 12h tongo ba biso pe ba tongo. Akei. Ba ope ba kei. Ba biso ba remplacer. Ba musu ba remplacer. Mutu la mutu na tana aye remplacer. Lem susu to lo ngwa wana ti 0R. Nzamba tanga likolo. Oh là là. Chaque jour. Si quand tu regardes dans des gens, mon photographe, mon Guilin, na pese mbote, mon na kasavubu, yem tabana obenda abiso. Ando cha libaya na mo tableau na mo wana, ezana ba photo ba musicien nyonso. OK, akanga ba musicien après exposer. Akanga ba musicien ba photo exposer ngo. Ndesko to ya kana to tel masque to tonga à partir au tala ba photo na bango. Donc biso bena moi la zamba na sali 3 ans ya fanatisme ya bongo. 3 ans ya kuyaka kaka bongo fanatique. Ti année 2000 ans, on a reçu la test étant que chanteur. Étant que chanteur. Nakatia orchestre opération Dragon de Werason. Tant le roi de la forêt sali pépinière opération Dragon. Donc ils ont orchestre moko ils ont deuxième équipe. Où ils jouent à Carole et à Kobetaka à lever de rideau avant première équipe bêta. Biso to bandaka wana. Motivation ne hôtel ki wapi po bana ko ya étant que fanatique après ko s'inspirer comment bon ngapi fona comment yemba. Te ngai eso banda yemba nanu kala. Na bana ko yemba yemba. Te nga atura na yemba na orchestre moko te. Maintenant na raso la zamba nazale momo na vandi na nga na yemba yemba. Na yemba yemba ta na mutuka na yemba. Siko ezana oncle ya président na Werason comme on a défunt papa Nico Bwankongo Mukunzi. Aza grand mutualitoi. Nico Bwankongo atika biso pe son âme. Yem tazaki encadré ya orchestre wana opération Dragon. Na ba oncle Bongongo. Dibé oncle Alain Pela. Le loaza na Segen Mignon Maniata na pese mbote. Bango ba ki ba grand parolier. Ba to pe ba koma ba nzembo ebele na wenge musique ba pesa pe ba vocal ebele. Alors Papa Nico a constaté qu'il a yoka kinga. Koyemba bien. Alors il m'a bien. Pour Papa Nico a travaillé na Papa Rochero Taboulay. A travaillé na Maman Biliabel. A travaillé na Pepe Kale. A travaillé na King Kester Emenea. A travaillé na artiste miné na Mboka. Et Papa Nico Bwakongo. Yemutu a maloba album Lolo et Belé yemutu. Ah yemuta comment? Oui. OK. Mon Lolo. Bon encore. Yora te héritier yemba. Na boyaki kowele la mwana nanga moko mulolo na se referaki histoire basi mibale bawelaki mwana na tangwa Salomo po makila ne elongo mulolo efundake eza nango ya Bwankongo. Nico Bwankongo. Ah Nico Bwankongo. D'accord. Po makila ne elongo mulolo efundake eza nango ya Bwankongo. Yango wana donc papa Nico Bwankongo yesi ko mutayoka kinga na oyemba. Aibsinga yo mwana yo po ya wana lwaka bongo yo oshayemba bien mo joa ba tekete no joyemba na pe chatesse ngabi papa kana oyemba abi oyemba bien oyemba na gorge yemba libumu Aibsusko yemba libumu. Alors nako sa test na opération Dragon dans les pâtés publics fort vas-y nga bono mona yemba na nga na biteke ko yembo na yemba resepe sa bato. Alors tant na yembi na opération Dragon bazunga. Alors aventure bandi. Aventure bandi mon frère. Na biso na kutara ba Mboko Jacques. Na kutara ba Master Belé. Na opération Dragon. Oui.
Maintenant, on a yé, na percé, tinga na yo comme chef d'orchestre. Et Opération Dragon. Ouais, tu na yemba pendant 9 ans. Ah ouais? Ouais. Bisous de nous ça ba lever les rideaux avant ba faire ba matin. Ngana ba jomo to kimi sa faire mbango. Pour nini? Faire a uti pala et rep na la zamba. Bon. Ayo kaka kuna déjà zo toka. Po o personne to na ba voix nyonso. Neti ngana joueront les médias. Tozaki na voix ferré Bomba Kojak. Tozaki na voix ya Gianni, tozaki na voix ya ba voix tout. Tozaki na. Parce que je mo to ça rep biso to bandaki a lever des rideaux mais tellement to embaki ki toko mingi. Papa Hervé a libanda oya kansi ke bango mutu babandi yaza na retard. Na biso ba kita na poti mbangu. Babi nini? Abi na retard déjà babandi habité. One Opération Dragon. Les opérations Dragon habité. Papa so bandeni. Ba yema bien. Ba to bandema bien fort. Et bon lo nezanga ki po mata na équipe ya likolo. Bon, en fait, ngana lobaka kaka c'est Dieu qui est le maître du destin de tout et chacun. Omoni nzambe so linga sala na via mutu bia bimisa mutu. Yemo ya ba calcul na. Et en plus biso na maison mais toi on a chance. Il y a un leader mokaza visionnaire. Weranson le roi de la forêt. Nous on a un stratège, visionnaire, formateur, grand cadreur. Orientation moi rappelle ça soko tcha on a mis ça au bima danger. Donc, le roi de la forêt Moutou a orienté la communication. Le roi de la forêt Moutou a orienté la communication et il y a un salanga Roger Mwanamboka. Peut-être ceux qui ont la chant. Là, je suis na za ona le lote. Prévenez que ma salanga demique. Bomba Kojak. Kendaki na chant. Mais Asuki a limité à côté mon. Mais percé. Mais ngai na porte-parole. Si le long n'a toujours na succès, n'a toujours na poupée pour na auto kata suki na salon biso kata biso suki awa mais na biso niveau ba mindele ba okanga na photo na mona kamwe. Roger Mwanamboka. Ba kangi na photo te le wa chanter mais comme manager de Weranson. Est-ce que Yomo Zaki à l'aise tant Weranson a proposé comme moto communication na. Ouais, en tout cas dans ce pays là qui parce que dans la salle qui teste le roi musicien. Dans la qui tega pire petit on le comment le belaté le roi de la forêt c'est un petit chose le bien dans l'andara le ba bien à TV. En tout cas banda lelo comme porte-parole il y a maison mère. Fana kotoana. Vandana. Malgré lobby bongo malgré signé décret présidentiel. Mais ayebi singa mercredi yo la ta bien veste katasuki kitoko kata mandefu bien tcha parfait. Yaka osa la test devant bateau to go tester au loba na miso bateau. C'était pas facile hein. La zamba playa on est bando autour na ba 500 600 personnes. Plein et puis bateau nyonso ba na façon na ba. Bateau tout ba la zamba playa ya ba Tchétchénie, la zamba playa ba FBI ya ba Manzaka Mankoy. Manzaka Mankoy. Bateau ba esprit. Donc tant au côté ba ko décourager na porte déjà ba décourager yo bino mo mona makambo fabrica ça mona na porte. Azo se ka ba c'est yo c'est donc na ko ségreza problème. La zamba pla rola telo ka kitoko na ba longo yo me ka biso la sabso ba bilamba. Longo na ngodi. Ya on mona bana wenge ba esprit. Esprit ouais. Donc c'est la zamba pla. Ils ont service militaire. D'accord. Au télémil bossa les rois de la forêt yo. Au tiens ma bonne approche. Mon beto mbato moneta. Oh, pour tiens ma bonne approche. Au télémil bossa roi. Ah bon? Yo tiens le bonne approche. Et ben non ndeni. Yo télémil bossa les rois de la forêt dans un chapeau. Et ben non ndeni. Ah ouais. On est à cadre et discipline kaka. Maman. Donc on est à qui bongo. Ils rappellent bongo la zamba playa. Donc la salle test tant que porte-parole, communicateur penza boye. Et les gars ndeni. Les kaki bien. Trésor lumière. Ba idée makamolo bagi. Oui. Vas-y. Confrère notre trésor lumière mutua salanga test à testanga. Maintenant, je vais vous présenter un nouveau parmi nous, il s'appelle Roger Mwanamboka. Il doit devenir étant que le nouveau porte-parole de l'orchestre Wenge Musique à Maison. Mais alors, nous allons inviter Roger ici au podium. Roger vient. Alors, bonjour Roger, bonjour. Alors, quel est le message que vous nous apportez aujourd'hui par rapport à l'orchestre Wenge Musique à Maison?
Rapemba mon aïe. Sinon, en tout cas, moi, on a trésor lumière. Ndenge toza boye vraiment na web saka ki donc toza c'est ma répétition. Mardi za la raban basi ofele, mercredi, jeudi za la répétition mon populaire. Mais net toza boye les rois de la foi ont préparé l'album mon sous-sol. Donc sous-sol les oya pour comprendre que non na sous-sol ne ba minerai zalaka, na sous-sol ne richesse ya mboke zalaka. Na bisio bato baganga. Les rois de la foi a chaque titre mais on a décortiqué. Opandian. Bato bagangi. Yeah. Alors le roi de la foi yoka public hein. Ceux qui public à lobby yeah. Ne na tika. Okutaki nani comme porte-parole à l'époque? Nakutaka Alike Toto. Nakutaka garçon sexy. Moi ça c'est mon garçon sexy. Nakutaka Peter Mbemba, nakutaka Sois international. D'accord, on s'imposa facilement. Tant on a eu une bengani bangon esprit kaka. Donc Moussale l'équipe qui toko dans à tel point que dans convaincre le public à mon net bangon ba distraire bangon. Babi bolongo bolongo. Si on a tiré linga moko. D'accord. Après on a tiré linga moko. Les rois de fois tout ninga mais puis Roger. Au moni yo moko. Et au moins la chaîne est belé OK non bien. On habite président faut tous attendre moto pour azana biso. Ndena ki obenga Dadi Mola. Ah donc yo moto ça là est fort. Oui, ngam tu na benda Dadi Mola na zoka le wana za na El Paris. OK. Oui. Donc après on a évolué. Tilelo. D'accord. Siko na tango na bino bande ko sala comme communicateur, est-ce que vous avez aussi bande ko finga pe na télévision? Tu es bien au doute hein? Communicateur c'est qui? Porte-parole d'abord, c'est qui? Porte-parole, c'est un discours indirect. Un porte-parole a un discours indirect de quelqu'un, d'une entreprise, ou bien il y a l'ibotamo songolo. Porte-parole. Porte-parole, c'est moto a reflété image, il y a moto. Voilà. Vous comprenez? C'est lui qu'on appelle porte-parole. Parce que porte-parole, mon okweza yé memalobeza yété. Azo memamaloba ya place wa outé. Azo memamaloba ya sika azali. Ndo mona banzonzi, soki mariage ezali, to cérémonie moza na libota, moto yon surtout alobaka. Nde ba invitara nzonzi mora ye aloba. Yende ba benga porte-parole, ba pese maloba, ye a qu'est-ce que na aloba na sagesse na ye. Donc un porte-parole ko finga te. Est-ce que les lobbies va porte-parole bazala kaka? Les lobbies beaucoup ici confusion na msana biso. Beaucoup mi ko benga ba flatteur ba porte-parole. Il faut bien différencier porte-parole et flatteur. D'accord. Aujourd'hui, to komi na ba flatteur et belé. Eza na bato musu pona ba intérêt na ye. Azo kosa ki nazo lobela mutu boy. OK mutu ana pese malobate. Dia zo lobango na ndenge na. Ya moni ba bato belé. Bakotisi ba artistes et musiciens na ba conflit. Pourquoi? Parce que oza ko flatter mutu, oza sala jale lo mutu. Mutu ana tindi yote. Mutu ana peso maloba wana te. Yotango zo lo parce que ba otala yote. Otala mutu yo lo belela. Voilà, ba otala mutu wana yo zo lo belela. Ba mona ndire ye muta tindi. Tindi voilà. OK, c'est pas ça. Mususu pesa nini? Mususu pesa que mutu mususu azana le rôle de ministre de la défense. Ministre de la défense c'est la batinda été. Ministre de la défense a provoqué patron na ye. En tout cas, il y a s'apprendre na yo. Sans batinda ye. Voilà peu batabos que ba porte-parole te. Ba défenseur, azo défendre mutu na ye. Mais porte-parole ça mutu azo mema message ya mutu. D'accord, ça mutu azo mema message ya mutu. Oui. Na kati ya wenge musique à maison mère. Na ba génération nyoso ileki yo monaki. Tangilanga 3 musiciens au baleka ki wana o ba epata yo makasi. Ah, bango tout. T'en as 3. 3. Différence, ouais. C'est un habit 3. Ah, maintenant, on a 5 go. 3 ans, mon cœur. 3 pour ça, la peine choix, madame. T'es bango tout. Bon, toi, qu'est-ce que tu as? Na poussio, na comme si on a 5. En tout cas, dans Bandel Bosso, faire rigola, faire cher d'épaule. Faire cher d'épaule. Grand chanteur, grand improvisé. Sauf qu'ils ont improvisé au côté de lobby. D'accord. Grand chanteur, belle voix. Emel Elias de Mingongo. Allez m'barrater. Dans la maison, mais au BCBG montre.
Toi, la maison mère. D'accord. Emelia, on a le forme à maison mère. Emelia, BCBG, on a Ezaki à BCBG, on a maison mère. D'accord. Héritier Watanabe. Goga. Motona Tembe. Na BCMBOT. Azana Mutu ya Okoma. Et Bill Clinton Tsengo. L'animateur puissant. Souka. Azana création, le roi Djuna Mombafu. Mais Azana ba. Alors, bah, tic, le roi Djuna Mombafu. Donc, on dit pas un fanatique à Djuna Mombafu. Oui. Si on a mutu a sepeli sangana ki Djuna Mombafu, moi, parce que Bill Clinton. Taka Bill Clinton a kuta Kalou du number one. Mais Bill Clinton a effacé les tableaux. Ouais. Donc, Azana n'importe qui. Donc, Azana mutu a epatanga mingi. Et venanga Adjani cessé les AJJ. Adjani AJJ. Ah non, voilà mystique. Kololo Pemba. Ya succès kaka. Yeti le succès kaka zala kaka. Ye zaka seba to amoni kata yembi te ba to ando seka lo ga lokuli. Comment na lokuli papa lokuli pia sona mazaki. Na ve na mangobo. Na mona ke ko tuna Hollande. Papa na mangobo. Bazaki ba to mo so ke moni wo. Ata lobite bando seka. Adjani pas za bongo. Na maison mère ba tout ba fani se ba moni ka Adjani bo ba bando sepila. Dans buta yembite na lobite ba bando sepila. Et pour terminer, masalanga e boalotin pa ba. Ya eboa na bisio masana na bengaka yebi donc na habité source bilanga ya improvisation e boa bokotika studio boye ya okomate ayoki ka mélodie papa asali vocal asali nzembo donc mutu na yona na habité soke bota ndeni ba donc aza mystique e boalotin grand chanteur. OK. Ce que tu as tenu différence ni entre Bill Clinton l'animation na Celo Scram. Bill Clinton l'animation na Celo Scram. D'abord bango nyo so mibale baza ba grand. Ah ba légende d'animation à maison mère bango tout mibale. Mais différence ces années. Bill Clinton, il danse bien. Bill Clinton, il improvise bien et Bill Clinton, il a une belle voix. Bill Clinton azana pince mo à danger. Na puissance à danger. Donc abina dans bien a création sur place et Bill Clinton il a une belle voix azapen na batik ya ba grand animateur mboga lo ba Djuna Mombafu ba nani donc prévenez que Bill Clinton le loi sala sozi na e obiso tout oyebi DJ wa kufa wana nani DJ Arafat mais ndeko mususu ye c'est Léo azana belle voix c'est Léo ndeko mususu c'est comment on est là ngo ya benga batu ba maboma na benga so ka comment on est Léo ye linga ko benga batu ba maboma pamba na ebite soki azana problème ba batu maboma ye ye azana na belle voix ye so bo pesi eloko en tout cas au boka kitoko so bo pesi penda au boka kitoko bon il a créé des mots s'inspirer trop. Non, je n'ai pas beaucoup na monate. Peut-être ça la mona palin. Mais Bill n'a pas chance à mon sur place mais tu vends pas créer. Mais c'est le monate. Non, na monate. Mais aya kana bakina bien. Ah ba krabia binisa biso ba kochiko abisa biso ba koyimbiko ba mambele bele. Ozara na problème na c'est le à ça là on est. Non, mais la vérité ne moni présent wazeka lo biso ko tambo na nzela vérité et policio correspondita et bongisi onde et ça vérité ça te na dénigrer d'abord pour commencer na binin baza ba légende d'animation ya wingé maison mère aujourd'hui si ceux qui animateur à Roya ba besoin une image à Célio ba besoin une image à Bill Clinton mais au toninga particularité oui ceux qui na kosi zonga na double zénith image à double zénith tcha. Tant va présenter bango. Au moins que Bill Clinton, tant président présentant Bill Clinton et là on est na sikosali. Neto ça et là on est na sikosali mbalamo va créer sur place. Yé mundele alobi yé mutwa sala dendo. Ça les gangi. À l'état où ça les gangi ba passer passage à Bini. À Bina ça les gangi sous na Bina na ye. Ba déplacement na ba nini wana. Ouais. Mais muninga neto ba bengi. Tamba bengi. Firojo na makambo pardon. Tamba bengi. Alongola ki bilamba
abandi goya ko ça va aventure. Cela veut dire vrai mon téléphone mes anan. Pire Roger Mwana Mboka. Po ya benga batu maboma. Azo tsaka na ba statut na ya benga batu maboma. Siko ntango abengi obi inspiré nga na zongi na double zénith. Natali po na bi mutali nga bilamba te zanani. Mutali boma. Alors, mais batango ba benga Bill a créé a boaki a bini a sepeli si bato. Mais tant ba benga kielo albosa sanini. Alongola bilamba ake na drum a pandi drum azuba biloko drum a pandi ango ake nango. Donc il y a ça que yende peut-être Kasi vous pouvez sa réponse? Puis Roger Mwana Mboka toujours continuer na yo. Wana eza bato yo tangel biso na tenu différence ya Clinton na Celo Scrum on peut se biso différence au PC wana. Weranson absence na na Zenith et na Adidas Arena ya Ferrego là. Et ça là qui on est. Non, il a jamais été invité. Hein. Il a jamais été invité, mais il on a sepelé qui dans le roi de la forêt. Malgré ça, musique mais missionnaire qui na Adidas, a ça qui message pour na Ferrego là. Message d'encouragement. Après ça qui est orientation. Attends la musique. No money ferré a sepelé ça qui batou. Oui, raison a bois quelqu'un esprit à double zénith. Et qui takati na ye. Ya mbomona ki makamane le ki bongo. Et na sepele na présence à la maison mère. Ponga mona zaki wana sur place. Zaki wana tant qu'expert général na zotala. Na mona ki ba na maison mère rebelle. Wa bakula jogo na mona ki ba te belé le rôle ba architecte archi yala. Ba na maison mère solo architecte yala. Na mona ki ba na maison mère le rôle ba Serge Makila dragon de la monnaie. Na mona ki ba PDG Maluma Voka batine ba délégation. Ya Théo Zambota moto ala dollar et la laté. Na mona ki M22 business fiston Ituku. O d'ailleurs nazo présenter ba condoléances à Koufeli travailleurs na mère Adeline na M22 maison M22 avenue du commerce bazana matanga ba Koufeli mère Adeline vraiment donc Ezaki bien, le roi de la forêt a pensé ba bénédiction. OK, Kofi Olomide faire préférer Kofi que Weranson. Kofi a comme qu'on remplacer faire comme ça net que Kofi a place il y a Weranson ou bien ils en ont normal pour nayo. Bah mukolo bo yamba faire botuna moi je ne suis pas faire moi je suis Pierre Roger Mwana Mboka, je suis porte-parole de Weranson. Vous faire partie à Wenge. Ben oui, on a zaki concert Wenge te, on a zaki concert ya Ferrego moi na Wenge oui. Bien sûr. Donc azaki na plan na déjà il y a bongisaki pour na événement na il est libre il y a ça la choix na il y a ça la marambo ya moni hein donc je ne vois pas l'inconvénient ata invité qui XOR ata invité qui Kotazo ata invité qui naneza eza idée na conflit à Ferrego là ça existe ou pas? Rien du tout. Weranson n'a jamais été hypocrite. S'il a un problème avec Ferré, il ne peut pas citer son nom. Mon patron, Weranson, Elona Lingaka, il n'a jamais été hypocrite. Le message vocal, et ça la marque, message vocal. Et ça, imitation. Imita qui voit le roi de la forêt. Réaction, il y a un communicateur, il y a Weranson, il y a quelques fans, il y a Ferrego. Réaction, il y a un communicateur, il y a les communicateurs de Weranson, c'est Pierre Roger. Le Ferrego. Le Ferrego. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, c'était qui? Les noms. On a vu un communicateur, il y a Ferrego, ils ont Gouve le Gaulois. Ils allaient garçon plaisir. Ils allaient Tracy. Hein? Les communicateurs officiels. Ne me dis pas les Djaleloistes. Parce qu'il y a une différence entre les communicateurs et les Djalelo. Mais les communicateurs à Ferrego là, officiellement. Ouais. Ils ont la Serre Nabiso Mnene, Laurent Tendance. Oui. Ils ont la Nassi Bassele. Nandi Maramo, moi, je suis dans l'intelligence d'Alger. Et il fait partie. Non, je ne connais pas. On a besoin de information. Tu as besoin de communicateur à faire, faire une stratégie, une information. Gouvernement le Gaulois.
Faire mutoyemba papa Ross na podium matayo. Même ogo mabango batu babwaka mabango batu babwaka. Il a trop travaillé pour na faire pour na concert. Mabanga ne dit rien. Si ozo babwaki moto elobi rien. Nekasi bangonde muto balobaki ke faire il faut senga wera il faut senga faire pardon. Au grand jamais ko ya okoma koba. Au grand jamais mokili wala mokila wapi. Nkoya ko makoba. E banono ndeni. Ta papa, omoni wera son o bino boloba kombo boloba na musika. Jour de chance on va na wera son boy o suba la bilamba. Alobi ku te loko tema obandi o suba yo mopo le roi de la forêt. Tala tuna Manda chante. Tuna Emilia qui est wera son. Tuna Alain Pela. Tuna venanga ciel Blaise Bola. Tuna Tata Mobich. Tuna kaba vea wenge qui est wera son. Nkoi de la forêt avandi wana yona noloba muta pesa Saddam Hussein hein obi lisolo Saddam Hussein Congolo à l'époque le tout puissant bon ayaki sikoyo ado konza ba orchestre nyon surtout yesko président ba orchestre nyon surtout aya sikoyo na la zamba avant na boisco bato tout ba ya ba passer bonjour président tous les musiciens ba kota la zamba se ba ba longo le chapeau bonjour président Saddam Hussein avant yona na ba DSP ba vandi wana sikoyo bato tout ba pesi ba bonjour ba koti et tira le roi de la forêt kota le roi de la forêt razoya na nzela sa 800 que Saddam avant na porte mututo azoya longo la chapeau bonjour président et le roi de la forêt sani à côté de la porte à Sima. Saddam Hussein avant d'ailleurs qu'on a déjà Onzambe yokanga ngai mwana na beleli boale nanga konsila à côté de nzelani donc avant d'abi te joaza koi père nanga mobutu azan koi mais joaza koi po ngana vandia wado a esprit que pour peser Saddam Hussein yo nani si vous avez un wera son, ne muto bino botanga kombo ke asenga pardon par rapport à quoi yo so mona wera senga pardon da carrière na mobim o so mona wera senga pardon wera senga Johnny de pardon te asenga Michael Jackson pardon te Michael Jackson a kufa na soma wera son Michael Jackson tala botu na biso to vana na wera mutazane na camarade lelo bo seki lobi on dira yebiote le colo charisme les lobes c'est qui mais l'obisco yepe boye on dira yebiote le roi de la forêt. Qu'est-ce qui manque les lots dans maison mère pour décoller n'ingezala qui avant? Qu'est-ce que le ni bolingi maison mère décoller les sous maison mère est salité wenge musique maison mère mon frère n'a rien à prouver aujourd'hui. OK et ça ne lo quoi ko prouver parce que lo ni ngo ba tu ba sali lelo oh, il est qui au maison mère Sala. Quelle est cette musicien à Betty Esplanade à Paris du Peuple? Il contient plus de 500 000 personnes. Concert à Ouérason à Cheval. N'a la Betty déjà. N'a pas Betty concert na Fikin banda 20h à l'éloti et si le lobby na 14h. N'a la Betty. N'a pas Sala à Beta 3 jours na Grand Hôtel de Kinshasa benga Papa Wemba. Abengi Roga Roga. Abengi Jibem Piana. Na salango muta comme ça Grand Hôtel Festival 3 jours vendredi samedi dimanche na salango la musique maison mère bouka va Château Rouge maison mère bouka va gare du midi yo yebi mundela tuni mais c'est qui c'est Werason na salango déjà lelo na ki lelo azate wala ndaba mangongo. Non, mais quelle est la Wenzo donc pour dire que Wenge musique à maison mère aujourd'hui, il n'a rien à prouver. Mais bah ça la surplicité puisque ça là à l'époque mais le l'autre comment le système il y a maintenance. Maison mère c'est maintenance. OK. On a tout fait. Ton petit qui va devoir rébeller. Maison mère tu tires devoir devoir nino maison mère et tiki non ba longoli en te parler des sports. Le qui est un artiste congolais a bêta parler des sports. Maison mère beti tous les stades d'Afrique Afrique mobile maison mère beti ba stade.
Tout le monde a salé en hôtel depuis un an. Maison mère, bah pèse hélicoptère et outil donc président pèse hélicoptère naie et outil ka wenge maison mère na Kinshasa. Nan orchestre ni nangoyo président de la République a disposé hélicoptère naie pour transport exact et que outil ka hélicoptère est privé. Le roi de la forêt, il est l'ami des chefs de l'État. Bah chef de l'État tout africain, Werason. Batana soma Werason. Mutabon bino boye ça senga pardon. N'habite ba tumusu n'habite so za ba fourmi des ana mutu na bango tonde ni na barate. Werason. Ils en manquent de respect envers eux. En tout cas, ils allaient de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. N'habite à Paris Tolobar, n'importe quoi. Piroger moi na oui, n'importe quoi. Ce sont des charlatans mon frère. Ah ouais. Vas-y, wesh. Werason, comme autrement que na ki wesh comme ma mauvais côté. Werason album a sikezo bima, titre na ngozani. Morote, mon frère. Morote on est à mouvement du corps. Est-ce que yo a un monopole à rolobara mamba werantilelo? Nana longolinga na tunio. Na démissionné té, na salle mise en disponibilité té, naza en mission de service. Est-ce que yo sola na Werason tilelo? Pourquoi pas? Pourquoi pas te? Maramtolo tout notre yebi, batwe ba otala ba yebi. Oyebini. Le bana Piroger moi na mboka, yeb ça ba ndéconner sur ba otala. Est-ce que Piroger depuis comme poto et si Werazuye na téléphone? Très bien. Très bien. Je parle avec mon boss. Je salue d'ailleurs Azaouti Tchad. Autobet là, mon chef de l'État à Tchad. Autobet à concert présidentiel. Donc, mon maman si de Jimampata. Papa n'exaucé na gladi. Aza très bien. Bazoin Kinshasa lelo na minute to so ba na rep. Nana mema on a poto. Werason le roi de la forêt Igwe. Mutazu mema on a poto. Oui. Muta memanga mutatinda na poto c'est Werason le roi de la forêt Igwe. Non, na sombela robier. Muta sombela nga billet Werason le roi de la forêt Igwe. Dans na TV. Mais muta baki sela nga billet pour na business class. Il faut bien nuancer. OK. Il faut bien nuancer. Nana bakisela, nana sombela robier. Werason a pesanga mbongo déjà makamboto. Ko changera maloba te S'il na vous plaît, na mon boyena se olobi makamsusu na écran yo loba. Même toi sombela robier o mono bien te hein. Alors c'est pela na ote. Muta sombela nga billet te et d'ailleurs Werason le roi de la forêt. Yem muta sombela nga billet. Mais muta baki sela nga 3000 € pour na zwa toyana na business class. Il s'appelle l'homme de porte-monnaie magique. Héritier Watanabe, Kogan, Motona Tembe, l'homme de chemin de la gloire. Il est sympa, social, serviable, c'est un frérot. En guise de reconnaissance de tout ce que Werason a fait ça bango, alors bibiso to ana ba nyonga viwana. Photos on se la gaye et belé na oya sala pona vi na biso. Le rôle a Piroger zo kende, a sali Piroger grâce à que poto ngai na lingi Piroger to kende na business class. Paka lingomba. Salango, salango. Oya poto depuis oya poto neng héritier ayaki na yo. To yaki na héritier nzela moko. Neng boyaki na héritier nzela moko to lo bande yo lingi. Oui, c'est bon en réalité moi. Depuis on a tiré l'eau boso la rasute na Werason dola. Comme na poto ni contact a Wera moko peso so na moto. Ozova na poto selon les rumeurs. Bato lui que Piroger dans la condition malamu te na poto depuis akomaki. Que eza lokuta d'ailleurs au monde on a tout mingi na président Golf Kizola. On a les présidents à fan club Dion surtout à monde encadrement kitoko. Président Golf Kizola a tout nanga Piroger le lingo la landa kunanga au hôtel. Ce qui hôtel na ba kufa nanga mo be na habiter président mikona na hôtel na za indépendant. OK. Après singa moi 3 jours 4 jours nanga hôtel. C'est na lembi hôtel na zongi na ndako. OK. Naza ba masa na ba Blaise Zebele mo bobo. Zebele. Piroger d'ailleurs Werason a folanga déjà. Comme ça Piroger. Comme ça da Piroger na ba master ba relation belé. Na masa na mo MDD business fiston ituku. Azana kini masale la nga chèque hier à Paris. Na on va na concert be banana ndeni. Non. Le roi de la forêt c'est mon papa, c'est mon boss. Donc je n'ai na problème na été bato ba nga ba comme ça na problème na ye. On va bato na musu na mokili ba nga comme ça bato ba ingraka na makasi. Ozano ingraté. Ozano reconnaissant mais bato mususu ba luka ba pousser ka koma ingra okoma ga moi mabe. Si ba biso ba Piroger na éducation toujours d'abord na famille. Papa nanga
avant qu'on fatigue l'anga héritage comme moko, il faut savoir garder les relations. Donc ngai na kozala toujours reconnaissant na werason papa nanga. Ata na jouer na téléphone te et déranger te parce que na yebi aza muta makambo belé. C'est na jouer na téléphone te na zo présent Sami. Mais na Kinshasa ça bon te na Kinshasa banda ozoe facilement. Non. Na Kinshasa. Na bana ke mbala mona ndako na ma campagne. Alors mais non, qui n'a pas campagne ça. Donc bon, tu vas rimer à ma bé. J'ai des bonnes relations avec mon patron, avec ma maman si des jimans pata et tout le monde. Ils ont des vino ba yuma bozo luka bo profiter bo kota la carte c'était simbité. D'accord. Tu oti musika? Na vie. Tu oti musika bena. C'est quoi groupe ça ba nouveau ba mama solo groupe pour ba information groupe. Merci ndeko na ngai natondi obotondi nengo pesi ngai ngolu nzela kwa koyebisa na baimboka bana wenge muzika maison mère basango matali elombe mobali mwana mboka oyo asan yambo tena funga lokasa basango na lifiki pe na limemia na botosi na keko pese mbote ya lokomo na tata mokonzi kumu monene ya wenge mwana mboka oyo asan elombe mobali elongo na mama pasteur mama sideji mampata wapesika bakotala ngai mwana mboka Roger o mikili ya poto ya solo ba imboka naza kokoba mission na ngai awa mikili ya poto wapesika mwana mboka wera sona motina ki ngai awa na kwa koyala mikili ya poto lokole éclaireur na kwa kotala mikili ndenge ni makama koleka bona kwa kopesa nsango mena mambi mateli wenge muzika maison mère na kopisa bino mboka webate équipe nationale ya mindula mboka Congo pe Afrika Mbazwa ki pepo ya bango bakende ki bongo mboka jamena na Chad na bianga mbelo ya tete mokonzi kumonene ya mboka Chad oyo babenga ki mwana mboka wera sona e tukuluko balanga nzembo wenye musika maison mais kwa koya ba bete mindule makafu kafu kuna putuluma mataki makala matikala ke kilisone ngunduka kuna penze batu babina ki malinga madawidi saise ki omotema bango pamba te bamona ki mwana mboka wera sona e nangonga etoza kosolola tukuluko balanga nzembo wenye musika maison mère longo na mwana mboka werason bazongeli biso awa umboke nguba Kinshasa wapesika mokoma lelo bazongeli nzela ya kimpwanza British da mabi matali milulu ya repetition sombele suka bisanga balobo suka bingwale malko suka Kinshasa mokili mokozela palaki na biso na kombo ya Morote kasi mikolomi ebokozwa bongo ndambo tope single na kombo ya tous ces pays ici ba yangonde ezwami na ngonga yo kuno ndako loyembo ne na lobate soki moto atamboli nzela molongo molai na zamba eta komi komono basoso eli kolobate mboka ikomi pene talatina na lobi sombele suka bisanga bolobo suka bingwale maluko suka Kinshasa. Piocher. En tout cas, merci beaucoup. Félicitations à toi. Si vous portez parole à Bozoa Wapi. En tout cas. Bozoa Wapi. En tout cas. Bato musuba linika baka bolanga ina le roi de la forêt. Zayonde mutoza ingra envers Ouera Okenda. Nalika monene. Okenda sans pour autant yayeba o mutu musuba fotela obié o komi awa donc makambo ye alingaka sans envers yo indire. Bosali yangote et kendenge kindela kite yo yebi makambo tolo ba ezama jour na zo voyager na kende ko zo lipamboli wapi et pas maman passer si les gens pas devant le roi de la forêt o bo mona le roi de la forêt continue ndako apesinga doudoune Blaise Zebele mobobo apesinga doudoune mona mboka wera sona continue ndako apesinga doudoune apesinga au revoir lipamboli mona kende liboso. Depuis, pourquoi Zalana il fallait que Ozonga. Il fallait que Ozonga. Yo Ozongi to kimi. Ozozela weransona sepelana yo piro. To solo la makambo mambi matali mindule. Yangonde o mokileza ozela. Mwanya swana za koloba meza tuba. Eza tuba donc mokili mobongwa ni mingi tokomi kozonga na tangwa Sodome na Gomora Kinshasa ezalaka boye te tangwa kini malebo tokomande ekobomana tozangi solidarité basi mibali bakoma kobela diarrhée verbale maladie ya bilobaloba e mama tuba e mama e ngayo
Merci beaucoup. Oboya koya na poto balobi okapi oya pe na poto ekomi akimi tokosuka wapi na bato motindo boye kubo ate Kinshasa makamwe na mwana mama basasinga na sima ndeko sasa bateki lokumu na nga na ndunda bololo. Aïe, ouera, les rois de la forêt. Pourquoi va te parler avec Kabolanga, le roi de la forêt? Pas toi, moi qui l'ai, baby, c'est qu'on divisé. Baby, ko, bongi sate, baby, c'est qu'on, baby, ça. Yangona lelaka, yawera sonne nanga. Piroge lingaka, maman c'est déjà maman. Pourquoi batamokili bolingi toujours songi Piroger kokota mambetal binote we ranson nazotala o wa message nini lelo Piroger aro lobela we ranson na motema no nyoso soki we ranzotala siko. En tout cas merci na les rois de la forêt na maîtrise aux anango na esprit ouverture aux anango na bon sens c'est un parent aux anango. Le roi de la forêt, au le pesanga voyage yo, motozara te tozara mi balé ka biso mi balé. Ezaka na bulungu. Na décembre lors ya campagne électorale. Parce que lorsque mon konzaza na campagne électorale sengara zo soutien ya bana na nyonso. Ba biso tondimaki kotika ba famille na Kinshasa ko accompagner les rois de la forêt. Et mon konzi très reconnaissant envers Ngai, aloba na Ngai leki. Maintenant c'est ton temps. Kanga matoi ogoyo ke belé, mais kanga matoi kende liboso ozo ke poto. Lelo pe yango na poto. Naza na nga l'aise. Naza na mission na Ngai oyo mokonzi atina kinga. Tango ekosila naza congolais, naza kinois. Ozonga. Na ozonga mboka nanga parce que je suis stable chez moi à la maison, j'habite bon marché. Ah ouais. Je suis père de 3 enfants. Donc na ozonga mboka nangai. Donc merci les rois d'Afrique na confiance. Merci maman pasteur si déjà m'en pas na confiance. Merci na ba fan nyos à maison mère ya Europe ndenge boyambinga. Président d'homme na Lille. Hein? Ma Claudine Ekino, merci à trop. La Dance Montana, merci à trop. Batuloko ba VP Eric Mabungo. Batuloko ba Bas Kimana. Hein? Bas Band Kimana. Donc, batuloko ba Ige Dimfumu. Ba ya Willy Pensienne. Ya Willy Pensiem, merci à trop. Mami Lolendo, ba sœur Nabiso Château Rouge, Mami Lolendo. Ba Malili Makaya. Ba Iget, ba Kika. Vous comprenez? Baza bato ba yambinga très bien. Balobi Diesel la London City meilleure chance à Sir. Ouais. So lingoti na biloko ke Kinshasa l'aise Kenya na Château Rouge Diesel la London City. Okay. Vraiment merci na Blaise mon bobo Blaise Zebele toujours. Restaurant Kitoko à te mutumo malam. Merci vraiment. Okay. Donc marambele kalon bien. Merci Piroger to comme na suka émission na biso. Dernière mono na ba tunyoso ba sepela na yo na ba fanatique nyoso wenge musique à maison mère. Dernier mois en tout cas merci na ba fan na ba message d'encouragement na zozo de partout. C'est na Facebook na vraiment is a catastrophe ba message d'encouragement ba message de solidarité amour bozo porter contre nga porter parole na bino ba reconnaissance boza na pour nga en tout cas bozo ba vraiment Piroger au monde ba fan kutu ba lo ba nga ba fan ba kolo wenge na ba message na relation Piroger ozane loko prouver sur tu nous as beaucoup égayé au salaire biso otolingaki tozali na besoin OK poto moto déranger te moto a pression te vandati yo moko lo bozongo zongi posa congolais ce sont les fans. OK. Bah fanatique qui me dit ça chaque jour, surtout ça la publicité logo na Facebook, t'as ba commentaire. Bah fan ba sanga zala à l'aise. Zala na yo à l'aise. Okay. Donc ça ba fan ba tient à l'aise et ça m'ta perturber esprit na ngati. Vraiment merci ba fanatique à maison mais tous l'album na biso Morote Zoya. Okay. Tout c'est pas ici bas et ça ce qu'on appelle ça mote na ba bateau yo bateau ba Patrick Pété arme silencieux. Patrick Pété arme silencieux. Batuloko là
ba maître Maurice baza bato balinga biso mingi ya Roger Niwa Kiangana tozaki na ye Adrous Kifwani na baza bato tozala bango mikolo ba Daniel Dikolo baza bato balingi biso mingi Christelle Ngalula Inda Mondele na kati ya Paris awa ça se passe très bien baza bato balinga biso mingi et ça se passe très Merci blême. beaucoup. Le boss Gigal Fikipo. Ok. Le boss Gigal Fikipo et vient ngai azot la tabson en Suisse hein. Il y a d'autres personnes en Suisse, c'est là. Moto soit na raté et ça le voilà. Na raté makambo belé. C'est là. Yo lobara. Merci beaucoup bato nyonso balandi biso na Image Prod chaîne YouTube ezope sabino qualité ya image bozozwa oyo bosepela na ndako. C'est là votre humble serviteur le E, le M, le S, Carré Parfait, mission socio-culturelle, sabino ba information. Ya sûr, tout si c'est mission na biso. Tout derrière la cam, tozaki na Yemoko Jordan et Mizwa. Zoakanga bien toujours, accompagné et assisté par le patron Bogos Fire Basket. Salutations spéciales à toi, Luki Passport. Le besoin d'un passeport, n'est-ce pas Schengen. Salutations à yo. Aussi Kombo Moutongo. Le boss Jean-Claude Mabanzo na Suisse. Jean-Claude Mabanzo. Non, le boss Mabé, Jean-Claude Mabanzo. Bana maison mère na pe na besoin bo changa poa na besoin na kine matanga ya Rafin Tumba. Olobi mambo to bosani ke to kufeli oui, samedi biso toza déjà en Liège na bon nga ko to vendredi déjà jeudi na ozalana nga na Liège ko to na zalana ndako kuna Brunel Waiza mwana popula mukolo azala wana Brunel Waiza ba Christian mukuna baza wana donc na oza nga ko to bino boki na hotel mais nga na hotel te Brunel Waiza na peso mbote ya Théo Zambota muto aliaka dollar ilala te na biso na olele mabe ya biso muto aliaka dollar ilala te ya Théo Zambota muto moko bien na biso PC ba mbote na ye Yannick Kuba Mufinuku PDG Malou Mavoka na ngai toujours président Didier Nzao talaka mutu na kini akabela batu héros incroyable nakini Didier Nzao fumu na héros ba ya Jean Souka baza batu mo balinga biso ba fanatique maison à Brazzaville ya Afrique du Sud ya Angola ya Gabon ya partout Paris Bruxelles en tout cas Pyrogen Nazali awa numéro na ngezali plus 243 89 28 92 785 plus 243 plus 243 89 28 92 92 après 785. Merci beaucoup. Le numéro en WhatsApp. OK. Binga mais n'a pas si mot na le boss Fire Basket. Fire Basket, tande to toka. Tala kana biso na poto menazo toka. Merci beaucoup. Vraiment na pesi pe mbote et pas ya Yemoko. Guy Basket mokonza il y a double continent, deux continents Guy Basket et dadi ma vungule kande to solo laki vraiment binonyo surtout na musika Mama Zouzou Moyo. Fan club Roger Lyon. Mama Zouzou Moyo. Papa Emmanuel Moyo, papa na Sephora, papa na Minata Moyo. Merci Roger, merci. Et Rabi da Silva, Panama. Merci Roger, merci beaucoup. C'était votre émission Carré Pourquoi pas Masana Toussaint Dombele? Merci beaucoup Roger. Donc tu as dit que toza na matanga to kufelinde boyebi, surtout le premier est enterrement et on a biso Rafin Tumba na Liège on attend à Kwende ça la biso vrai bien et puis la cotisation tous cotiser pour l'andeko la biso palingi à contribuer à la contribution pour la matanga et ça la biso vrai bien. Salutation spéciale na Luki Passport balobi Luki Passport mbote na yo passion c'est mon kendi de longues jambes moi c'est pembe ngongi akota terre le kapi. Salutation spéciale na Francis Mondabi Vita Kaluji na pesio mbote saluté na Yadu Bosco Badeka saluté na yo Big Boss Papi Kaimbe na Lyon na pesio mbote bongo Papi Lebo Oise Télécom. Salutation à toi Cornélie Monongo na pesio mbote apesi mbote na Soule Kaoka moto mbongo na elonga Yesu mbote na yo faire gagner la merveille. Salutation spéciale à toi, salutation spéciale à bateau tout balandi biso et joyeux anniversaire à Ladi et Sobé le phénomène Sobé anniversaire à toi mutu nanga peu vu de loin Charlie Charlie vu de loin apesi mbote to na moni beauté derrière la cam pourquoi pas na Seguin Mignon Maniata derrière
Il est le Cambodge, le ministre de tous les Doumers. Derrière la cam, Tozagi na Jordan et Mizo Azouanga bien, compagnie assistée par les patrons Bagos. Donc, on a une émission à Bisso. Toleka.